Ça fait vraiment mal. Oloni bilanga na ome obukite. Batu musu lobby, babanda rodondo anango, babanda sepela nango o baeba y passe nango te. Ça fait mal mais ils ont volonté nzambe to na choité. Puis elle a beaucoup souffert na ba maladie. Ce que zala ki pona prière mbela biki. Ce que zala pe pona mbongo a okufate. Mbongo izanga iti. Mbongo ebimi d'une manière et une autre. Voir même tina ba gouvernement, ba maman présidente, maman Denise Nyankero ba bimisa ba mbongo. Ba maman Marie-Olive Lembe ba mbongo ebima. Donc bana poto ndeka batika biso te jour au jour. Ba code des oyanga na zanga moko témoignage na yebi ndenge banda ko lekela. Alors, lokwa liwe za volonté nzambe, nzambe a permettre kaka akende tolobika nzamba zwa lokumu que son âme repose en paix. Zana toli na opesa papa Alain tenga na consoler de papa Alain pour perdre moi si na ye ou ya balaki na mbongo maman ya bana na ye ko perdre moi si eza pasi parce que bana mine bazé belé eza maladie de kaboli bango alors papa Alain za mutu pona ko consoler kaka o ezo leka leka eza ba distraction pa wana ngana za tina na ngote po ezaki nde maladie mutu nyonso ebeke maladie wana suka ti akosika biso to ko kabwana na ye alors Batumi baby cancer utérus les malades moko et si ça tout d'abord mbongo oui papa ala bundi mingi pona mwasi na ye kutu so ezaki pona mbongo nakani sinda kufite
Merci. Balobi lela na ba obazo lela. Sepela na ba obazo sepela. Toyaka matanga parce que oya kufi azalaki moko ya biso ndeko. Vraiment na bolingo oyo tozaki nango na ye ndezo sala ke to assister ye. Papa Alain aza ya biso aza artiste biso pe toza basi ba artiste. Alors tokotika bango te. Toza toujours na bango. Nga zana toli na opesa papa Alain tenga na console nde papa Alain pour a perdre moi sinaye ou ya balaki na mbongo mama ya bana na ye. Ko perdre moi si eza pasi parce que bana nini baze belé. Na console ye na pasi aza nango mais conseil opesa papa les ate mabe ya papa les ans. Papa la sali mabete moi si bakabwani pour moi si abeli. Eza malade de kaboli bango. Alors papa là za mutu pona ko consoler kaka. O ezo leka leka ni za ba distraction pa wana ngana za tina na moto. To yende pona mawa ya muninga na biso ndenge akufi. Alors ko te ya papa là na te ya eneti nini. Po papa là divorcé na mwasi na été. Abwaki mwasi ni libanda te. Mais malade nde sali kelelo bakabwana. Ezaka ba consolation. Pour consoler mon thème à papa Alain, mais tous les athées, non, tout ça qu'on a souvent, vraiment, ti malade dinaïni je à koufi. Biso basa parti c'est tout ça dans les sanga moko to sanga naka, na tout ça les sanga to sanga naka, azaki pas ensemble na biso. Donc yango wana. Nous soka ba pesa maboko ankolo ko nzambe wana nda consola mitema bato. Nzambe wana pesa kimia kati na bango. Ezaki nde malade ntinyo so ebeki malade wana suka ti akotika biso tokokabwana na ye. Alors mabondeli ka nzamba osala bato mingi bayebiki cancer ya uterus ezaka maladi moko esisa tout d'abord mbongo. Papa ali abundi mingi mpona mwasi na ye kutu so ezalaki mpona mbongo nakanisi ndakufi te mais ezaka maladi moko suka nango kaka ti moto akendaka kaka basaba interprétation te so interprétation te makambo ebele te donc azali na cancer ya uterus na oloba su nini nzambe ye moko moto asala liwa eza pasi lelo moto azalaki na aza su te tomone lisusu te donc bana oyo atiki nzambe kayeba na kobatela apesa papa bango makasi po akoka kobokola bana wana malamu parceke ye atikali mama na bango ye moko mpe su papa na bango. Vraiment basoutien ebele bato oyo basungaka basunga vraiment basunga papa Alain yango wana kaka nga na loto mbote papa mwa moke navanda ete sango wana ezalaki ya olala mamitu akufa ye ba 2 heures bakomela ngai babengaki nazalaki ya olala juste appel ya 6 heures ntango nayoki natali appel boye namoni moko na biso abengi nga informe nga vraiment ezalaki facile te malgré toyebaki ke maladi oyo eza mabe mais koyokaki atiki biso ezalaki facile te non ntango mpe toyaki papa la azalaki nao na ndako te papa la azalaki na hôpital le temps akende na mort jaki etika mwasi na ye na mort tokutanaki mpenza te tozalaki juste bana bafamille bandeko monana ye na papa la biso toa bamama namoni likambo oyo ekobima eza te biso toala bamama likambo eza te biso toye mpona kolela moninga na biso mpona kolela moko atiki biso donc soki makambo ezali wana eza bacuisine interne na bango ya famille biso mpenza kuna tokota makambo wana te na famille toa na problème te bayebi ke biso toa bamama tozalaki na micho na ntango ya bisengo tozalaki na micho na ntango ya malade toza mpe na ye na ntango ya liwa toa na problème te toza awa chaque jour
toyaka tongo tozongaka 21h 22h toza awa chaque jour toana problème nzambe kaka moto akonsolaka tozongisa ye kaka na maboko ya nzambe tozongisa ye kaka na makoni mpo biso tokoki koloba tokoki kopesa conseil soki nzambe atie loboko te ekosimba te nzambe kaka moto akonsolaka kaka ye mpe moto azokonsole ebandeli mpe suka nzambe wana moto akosimba ye akoprotege papa Alain akoprotege bana suite ya reste ya vie na ye nzambe moto ayebi liloba eza kaka micho moto akufi azalaki mwasi mabondeli azalaki mwasi ya kimia azalaki mama social asekaka kaka ndenge bomona na bafoto na ye azaka ya oseka tolukaka tolela ye na kimia tolela ye na koseka wana tolela ye na bolingo nyonso na bonzambe nyonso eleka malamu susi na biso ezalaka ke matanga na ye eleka malamu ndenge ye azalaki malamu susi na biso ezalaka ke tous les deux familles batia kimia soki problème ezali babomba na ba problème na bango tolela micho tokunda micho après baoya obimisa ba problème na bango bazana. Merci. Bonjour, tous ensemble mawa, tous à bien temps. Tous au Kabulaka mawana papa na biso Alain Mabana. Oh, tu ko perdre belle sœur na biso. Na kumbe mamicho etoko kapita. Notre belle sœur maman Bana na biso. To perdre que son âme repose en paix. To yekolela na ndeko na biso. Tozana eti mukolo to getika ya biso belle sœur. Na adresse na ya suka quand de bible zolo babolela na ba o baolela tomona ki ndeko na biso parti ya njoto na biso moko ezu problème yango tozana ye tokolela na ye longo ti mokolo tokokoma lango na suka non na ye matanga ti toza ndako moko te toza ba adresse moko te toza ba commune moko te moyen na ye bateke oya roya jour boye oya roya jour boye nazana ba programme nanga na planifié ki jour nanga que non na aucun de vendredi et aujourd'hui c'est vendredi na ye ko passer journée na ndeko nanga c'est tout par rapport à kona obanga nani et puis na robata mapona ni non eza juste horaire nanga nde na sala calendrier nanga ezala ke na roya pande ko nanga mbali collègue nanga leki nanga ke na roya ko lela na elongo vendredi yango na elelo vendredi c'est tout. Na otolo va bien que c'est notre belle sœur maman Bana na biso ya makangu te l'ingintime voilà donc c'est notre belle sœur tolinga ke mingi elle était gentille envers nous tolinga ke mingi mais le quoi liwe eza volonté en Nzambe et puis elle a beaucoup souffert na ba maladie ce que ezala ki pona prière mbela biki ce que ezala pe pona mbongo a okufati mbongo ezanga iti mbongo ebimi d'une manière et une autre
voire même tina ba gouvernement, ba maman présidente, maman Denise Nyankero babimisa bambongo. Ba maman Marie-Olive Lembe bambongo ebima. Donc bana poto ndeka batika biso te jour au jour. Ba code des oyanga naza nga moko témoignage na yebi ndenge banaye ko lekela. Alors, le quoi liwe za volonté en Nzambe, Nzambe a permettre kaka akende tolobika Nzamba zwa lokumu que son âme repose en paix. Tike biso bana kitoko. Aboteli biso bana bien, bana kitoko. Pour lobi barozale sengo famille, barozale sengo nation, barozale sengo ya tout le monde. Vraiment ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oloni bilanga na ome obukite. Batu musu lobi babanda rodondo anango, babanda sepela nango o baeba ipasi nango te. Ça fait mal mais les volonté Nzambe to ana choite. Baza bana biso, kande tozaka na bana ba artiste mususu. Ne peut tozala nae. Ne peut tozala na bango. Ba revivre bien par la grâce, ba okola paix bien par la grâce. Le père des orphelins est là. A soin na bango d'une manière et une autre. Akopambola papa na bango, akomati na suka ndenge bana ba obonga na vie. Na présenter ka ba condoléances, na lobaka courage. Nzambe oyo a consoler. Apesa kimia na mitema nyonso ezoki. Bango kam to bazoki te biso pe tozoki. Po to perdre belle sœur na biso pe to lingaki mingi, po azalaki mama bana na biso. Maintenant elle ne plus, ça fait mal. Tant to bano mona bana na e to bano mona e. Donc Nzambe a consolé, c'est lui le consolateur, a consolé dans le bana deux familles, to le la mami chona kimia po azalai pe muto kimia. Alain aza muto kimia. Alain a problématique té, azala pe rancunier té. Vraiment to sunga Alain, to le lala en letina souka, en tout cas Nzamba ozwaloko, voilà. Bon, Aza abattu, Aza na souci, mais nous sommes là pour nous consoler et oleka. To ebi kazoki pota oyo mutamokila okokana e ko kausango te. C'est facile ya kolobana muto courage. Ils ont ma casse, c'est facile, mais comme la yo. Donc, seul consolateur Jésus Moutou a reçu soin en l'air pour apaiser ma casse. Voilà. Bon, jusque-là, dans solo nan de konanga le bi bazo programme nan bimité mais bazo proposé pour na jeudi ou vendredi. Il y a semaine prochaine, voilà. Ils ont un cinquantenaire. Bon, un mot pour na fan nanga bito lela na bo bazo lelande bo misana kozana biso na tanga passe pe na bisengo. Je crois bien papa Alain, tout le monde a yebiyé, aza international, aza figure publique, hein. Ba fan nyonso papa Alain botika été. Mais na yebi ke botika pe bisoté. Nde bo soutenaki na ba na maladie ya mwasi na ye, bo soutenir ye pe tina na dernière demeure ya mwasi na ye. On est à la futilité, moi j'appelle ça le futilité. De n'importe quoi. Bon. Moi qui les salama pour na liloba. Moutaza pour ça loba à lobi na. Mais moi mon problème est que Nzambe ne mutasali volonté na. Quand on a oté ko loba so pour na mbongo me mami tu akufite. So pour na prière mami tu akufate. Et juste volonté Nzambe. Le reste est total bangote to pese bango mu Congo, biso tozo continuer. Voilà. Dernièrement, on a quand Nzamba sa la grâce, abatela banoyo, bazanga bamamba, bazangi mama, Nzamba pesa bango makasi, Nzamba pambola bango, bakola malamu, na absence à maman na bango, en tout cas, bazwa vie. Toebi, ba orphelin, ba sisa pe ba classe, bazana babo tite, Dieu il est capable de tout. Donc, azwa soin ya bano mine ibatikali. Asala bango ngolu azala toujours na elle na bango batu nyonso bakokota d'une manière et une autre pour na combattre bana wana Nzamba telema le lion de la tribu de Juda abunda bitumbana alongisa bana oyo apesa lenzo to makasi apesa len longue vie pour akoka oboko la bana nae. Merci beaucoup.